Quand on parle de Congo, on voit directement Congo, il y a Singwe, Bongefezo, Ngalano, ya Sika. Avant que Bandele Tongame Vongo ya Sika, il y a un moment que Congo ya Sika, il faut s'imposer dans Katami Mikili. Congo ya Sika, c'est super. J'adore le Congo. Maurice Premier. Babi moi mon balé papa oh tonton oh ba kombo nyoso na pesa ye ndeka na lobaka Maurice Premier Congo ba Congo zango babi Congo ya sika.com Congo ya sika ya Maurice Premier. Oh merci, vous êtes bel et bien sur 3 fois W CongoYasika.net de votre humble serviteur Maurice Premier, le Diego Kao de la presse congolaise. Je suis à côté de mon vieux Oyo Tobanda Kota la Banda Kala, RD Congo Info.fr. FR Relaxi France na maboko na ye. Ba vio ba yebaka ba sous-sol ya ba moka oyo, ba vio ba banda ba histoire à masolo oyo, bango yeyo avec toujours couple oyo ba ba ko calculer te Dani la tsunami de la presse congolaise, à Longwe la femme du patron comme la femme de riche. Donc ceux qui sont riches ont signé contrat. Alors je suis très content et vraiment content. Il y a Koyamba, ba monument, il y a presse congolaise, il y a diaspora, Nabiso et puis il y a Congo. Donc on va ça la Kwenda, Vutuka. Donc il y a deux situations. Il y a une situation il y a diaspora, il y a une situation il y a Congo, ma situation des Aïkoleka. En tant que journaliste, il faut qu'on respecte droit de naissance et c'est la Kakitoko trop. Alors sans plus tarder, je m'en vais à saluer d'abord mon grand. Cléboa, vraiment. Alors, la grande dame a vraiment mes respects. Alors, na sepelinde boyaminga panameza na maboko na bino, na ningi tolobela vraiment na minutes oyo makambezo yinda via zobeta ba 5 minutes carton d'anzi. Ba famille ba vandi boyebi ke poto za mboka stress muta sali musala nga zongi bazana besoin da information ayoka ba iloko c'est important. Voilà ba sujet ba 5 minutes bazolobela ba sujet moko important ba parents ba kolanda. Pourquoi pas bino ba jeune biso ba jeune tolanda ba exemple à boy. Alors ce qui na yeza parce que ma solution bimake awa na minutes oyo couple oyo vemeze ya solo mwasna mobali nde basala kana mabal donc baza mwasna mobali. Alors on a le baki te biso za information la source photo ya ko vérifier que est-ce que vient nanga vraiment masolo toyo karake fidélité au nom des alati. Fidélité banda mukile banda na mona ba presse banda totanga ba kombote banda masolongo etelema 2 jours 3 jours mutakei 2 jours 3 jours mutakei mais Ser Nabiso, Danu Latinami est toujours là. Dans mon moment, il n'y a pas si, dans mon moment, il y a Sengo. Est-ce que vient d'Angaï? Au Simbate, au Kangaï, dans le mystique. Non, merci Maurice Premier. Donc Diego Kao, Diego Kao a découvert l'embouchure du fleuve Congo en 1482. Donc pas boye baké, histoire et Mboka toye biango. Donc Moni Maurice Premier. Mokilo balingara batu balingana te et surtout na milieu na biso ya presse balingara batu balingana te donc bazala te et parce que moni batu ba ya ba kenda ba traître ba bima ba kenda mais to tikala ka na Dani Bokombe. Donc pour dire kaka ezanango likambo o batu ba kanisara te. Dani Bokombe c'est ma petite sœur. To banda na ye ezali télévision te mutu écoute Sabiso et ça relation na biso déjà depuis Kala yangona donc ezala et puis Dani Bokombe azana relation na ngai na ye ezali relation ya na leki Maurice Premier yo makamba momiti yo makamba momiti soki ngana Dani tozali na masolo ya mwasi na mobali mbeto sito bebana mbeto sito bebana mais ngana Dani ezali relation ya na leki siko musala susu esangisa biso donc aza confidente na ngai ngana aza confident na ye donc tozala ka donc to travailler ka tozala net en télépathie donc comme je dis toujours que on n'est pas des animaux donc moni moi c'est mobali ba misu bakansa amitié moi c'est mobali ezalrate mususu moni ke omoni moi ça zo segisa yo o kansa o lingayo OK azo segisa yo parce que linga segisa yo donc on n'est pas des animaux donc non on a ba Dani azali
comme on dit maintenant, c'est la femme du riche. Mais n'a rectifié peu. Maurice Premier, le biso rosa riche, ou ça dossier. Riche à ça déjà. Donc à ça déjà, riche à ça. Donc à ça, on a besoin de dossier riche Moussouté. Donc à ça, la femme du riche, donc ça riche. Donc au Luki, moi c'est Moussou. Parce qu'il y a déjà la femme du riche. Donc pour conclure, donc on a Dani, il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout. Il y a Naleki. Donc Dani, Azana Bolingo Nangai, il y a Naleki, Ngape Nazana Bolingo na Ye, il y a Naleki, la preuve, donc Bomonag Namatanga, moi Sinanga Zalaki, donc Nazana moi Sinanga, ça fait donc de belles urettes. Dani Basolo Laka, il y a même Paris Makoutou, donc Nazana moi Simoro, donc à comprendre à solo, en osinote, mais donc Mawa trop. Grave, Dani ont confirmé ma solo Oyo et Panzana aussi Bolobela, mais aussi la Kakati, bah dossier déjà, le riche. Je salue en passant l'homme héros à Bomana, à l'Obaka Nabaction. Mes respects, le boss, à Ozanabakan. Moi, c'est Maurice Premier, je vous salue en passant. Moi, c'est Kitoko, au Batela, et au Sala Kitoko, Talakaba Misongo. Dani le bana yo so lengi ça va mi bali boye et puis on s'appelle paiement na mubali et ce moment a été au cas moi dikite tala moi c'est mubali ça courant na net obi positif négatif ce que kutani et ça la circuit est-ce que moi ba courant ça la rayote non, et ça l'a raté. Tout de suite, le bel amarambo tout le temps, et ça l'a raté. C'est mon grand frère. Azaya Nanga, Azaya, tes arabes, moko. Donc vraiment, c'est mon grand frère. Donc ça l'a raté. Dès qu'il y a César Alobi, il y a Ebi Mami, il y a Ebi Moisine Mami, il y a Ebi Riche. Donc il y a pas de souci, et ça l'a raté. C'est que nous avons fidélité Zanini. Parce qu'on a dit que l'homme est à Longwe. Le beaucoup est à Longwe, mais vous êtes ma fidèle. C'est que Zanini, pour nos jeunes journalistes, animateurs à Sikabazo, il y a Bazo ou Melate, Alinga Salanzela Nae, mais au Simba, Tezo Kokate, Moussala les a pas si. Moussala les a pas, t'as pas sacrifice au Salaka. T'as pas sacrifice au Salaka, Bozo Fouta Bavier avion, Bozo louer hôtel, Neto Outia na Mercure Hotel. Bo louer un gros pour na activité, vous avez a réunion, vous avez un gros fouti Bambongo. Est-ce que retour est à la ranine, fidélité Zanini, est-ce que retour est à ben retour ezali nga na conseiller bango bazara fidèle po mingi balongwa longa parce que bango mo bazana de fidélité na bango moko discipline ezalité so rotali bango pe bien ba changer mibali on no so parce que marambo wana nyoso uta na kati ya mutu musupe alingika akoma neti grâce mbisi mutu musupe alingika akoma ka neti tsunami mutu musupe alingika ka akoma ka neti sokinani yango wana na musalo batala mutu te. Mais balobi kebino bosila balobi bosili est-ce que moi bosila oh via sila tinani basila bangi bakanga malabana est-ce que c'est solo parce que biso tozo mona ba evo sala to utia ba mindele bazolanda yo ba mindele ba photo ezali est-ce que mona ondeni mais na habité so iko silango ezali ya ndeni ko silango ka ya munoko siko bacha émission ba pesi biso sujet to développer na habité so ko silango bien to zui invité mo ya ona ngana lobaki il faut ba pesa biso tout ba invité moko ba pesi biso tout ba invité moko to zui sujet moko to développer na habité so ko silango ezandeni parce que biso to za batu moko boye to lingi to tik la bato bazoya ba évoluer parce que nga na ko pesa exemple ngai werason na telemi wana jibempe na telemi wana donc nga na ye wana na ngi ba jeunesse musu pe batandami wana na ngasi werason on dit manga to ça l'émission donc moni que son na sali bon donc na rejener batu musu ba évoluer te tozo tika espace pour na ba jeune bazoya pe ba mata parce que togo za te ko silango nazo comprendre te soko silango ezande boko silango ezai follow ba mutu ko sila il faut voir que ça ke bino boza relève donc bozo zo pe ya koloba mais bato bakomaka kosila mais na ebité hein ngai de na couture vraiment est-ce qu'en tant que doyen et na structure monte pour na ko discipliner domaine autobi que ça incontrôlé mais donc système moko boko sala te vraiment pour ba mingi ba benginga maktaba benginga là je salue à passant bon biso tozaka toujours ouvert mabia là zoro mabia benginga bato ba benginga ba na respect na yo. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de vendre tout sur la makambo yo et qu'on souka rapi di coco l'homme ne met digital l'esprit d'image
est-ce que osuka wapi makambo oyo? Donc toza déjà na structure moko eza déjà essaye de former nango et structure comme nango dynamique presse. Donc Adi Londolé azali wana président nango kuta azali Popol Mukeleng azarana. Mais ont fonctionné te babiso boye mupanzi. Non, ezali déjà tout ça structure donc ba statut zo salama et ko fonctionner kalate to komona ke yo Maurice Premier talara Scandinavie za na maboko nao okozanga te ezali parce que tozo mona ba laisser aller comme belé ba dérapage comme belé et vous assure soko ngo yo sala interview ngo sala likamba tuni est-ce que za na dynamique presse ba soko za na dynamique presse te bon Torobo yate au sali ce que sali likambe bimi aux ala écarté donc ezali donc kozano na société Maurice Premier aux ala informer na ta opportun. Merci beaucoup la grande dame na mupanzi na ngai sengo ya trop déjà balobi yo oza ba collabo moyo ndimaka naza collabo mais tuna koti na kati na ona mona ka misala ozoyamba ba opposant ozoyamba ba Vital Kamerhe ozoyamba ba tout. Est-ce que au monde en neni oza collabo ou bien oza ne système à musala fo yamba mutu nyoso parce que oza lokola hôpital. Est-ce que hôpital ekopona ke na oyo za opposant kuna oyo za nani nous tous milliers de villages comme bamusuba linga kolobango te. Moi je préfère de dire ça yo au monde en neni traitement wana traitement na mde baloba eza collabo nga na sina baya ko répondre makambo wana collabo na ebité mais nga na soudana ba opposant na soudana ba vina biso mokia na ba Moïse minute là na soudana vina biso ba respectera mingi mais c'est Vital Kamerhe donc batu mingi na soudana bango mais côté pouvoir pe na ça batu na soudana bango na ça na bango pe mission mais batu mususu nde balingaka te balingaka to tika côté ya ba opposant bango balingi te to koma bato pouvoir mais biso toza ba journaliste to sala musana biso to répondre te o nani ngai nde na lobaki yango déjà na bandosa sous ba émission neti ya ba musique te ya ba nini te ya ba libanda soki bandeni non na osala ngo te po bato ba komebele ba site komebele bato bazo komanda te bandinzi ba komebele oui coaching ya Aimé César Ngadi vie musique bobetisaka awa osala ba animation oyamba bato wana kutu biso tozotala bino kotala mukili tozoka kaka César Ngadi lelo tozana yo musique ebetaka susu te masolo wana esila oyo lobi nini dossier wana donc toloba trop te mais l'émission tout ça le 27 donc d'ici le 15 janvier tout c'est plus Sabino na lobi kake tout c'est plus Sabino surprise donc tu n'as pas eu point dans le baboye d'ici le 15 janvier surprise Mukili Mobimba et Ningana donc cette fois-ci boya les sous biso tosala musala yoka na lobi na yo d'ici le 15 bat ba OCP là monde entier au sepla parce que biki biso na tsunami toko tondisa Bercy au monde bato bayaki na l'air JB ezali na donc bino mbale ko beta la Bercy bino mbale te to pesi bino ga surprise to beta te mais makambo lobby au sepla donc on va l'inviter aux invités Maurice au monde au moins ndé mukili oninga na kalaté nga na éviter za Congo ya sika vraiment vient na ngai yo pesi susu idée ba site bimie belé sengeli ko travailler na système ba bloc lelo oyo Congo ya sika RD Congo Info ba signer contrat expliquer bango maslong za ndeni. Donc, Ndengi Maurice Premier à lobby, donc le dérogat de la presse congolaise n'a signalé que donc l'embouchure du fleuve Congo découvert qu'on a 1482 donc Nadia Gokao Ngolo Bebele donc à partir il y a le lot donc de tout monde ba site comme ba bagarre ba comme o bonaboye biso to ngo ça bloc moroboye donc Congo ya sika ya Maurice Premier ba commis en partenariat na rdcongoinfo.fr na niveau ya awa tina niveau ya Kinshasa donc boka moitié mikolo zoya mikolo déjà ndenge bandi bozomona be mission na biso ezosangana de gauche à droite donc tokomi équipe moko bureau ezali faut se bango bureau na lemba bureau ba komona yo zokendo inaugurer bureau oyo tozui en partenariat
pour mon que ma solo et vandi mot de la fin otoloba qui moi ba mbote c'est la ka moi bien vana clôturer par Javier César Ngadi. En tout cas merci na ba tunyo so ba soutenir nga merci na ba oyo vraiment bazara toujours fidèle balanda nga ba sepelisa nga et vraiment na pesi ba gros bisous na ma copine na kati à Londres Adjovika moi c'est kitoko vraiment maman na desti na pesi vraiment ba mbote belé na nyoso salara na fête tino continuer ça vraiment Adjovika ba mbote belé Dodi Chama ba joyeux Noël ba bonne année ba meilleur vœu à tout le monde Badjoka Songo vraiment na kati ya Amérique na pesi vraiment ba mbote belé et puis en tout cas papi Pichen tata na Amérique du Sud aussi na pesi vraiment ba mbote et belé voilà ah bien nga César Ngadi botani pété di koko bokungu babi bonga botama mongo yo kelengi tala ba bote aboy tala ba image aboy di koko bokungu donc babi aleki batu nyonso non na mona na ngati wana na oloba ya solo cameraman réalisateur net di koko azate non na mona ça la son son réalisation son rosa mwindu wa komisio pembe soko konda komisio munene rosa mukie ayesio mwa munene donc karate bo mona ba bilo asala net miracle di koko wana vraiment musala nazo confirmer yango le Diego Kao le juif noir pembeni ya bataminene boye olobili moi mot de la fin moi ba mot ça la bien parce que to juyo vraiment après réunion munene awa na ebite di koko l'acception no mercure ba mona que ya solo to so ba kambali se quitter to uti na réunion donc ba mona masolo ndenge zali alors nde to zali awa moi ba fait de l'année ngoyo moi ba dédicace ba bonne fête na batakin na bata awe ça la moi bien ba ka moi ba mot na ba fin de l'année. Ok, donc dans le lobby déjà Maurice Premier, le Diego Kao, na remercié déjà Ndengo Yen à Paris Awa, au Luki Penzabiso, Poto Solo là, donc vérité polele na remercié donc puis nous remercié parce que Congo Asika. Tous en partenariat, tous déjà en partenariat na Congo number 1 chez Abeba Lipordo, moni Abeba Lipordo, donc il y a un master nanga to tanga na chik, to moni ko se côtoyer, to vanda bamoro na chik, au moni mingi awa na poto. Balinga muto avec intérêt mais Abeba Lipordo azama sananga na PCP mbote donc nazo pesaka ka mbote na batunyo surtout na équipe ya RD Congo Info na Kinshasa o bazakuna bazo bunda ndeka to bundaka et puis na équipe nyo surtout donc tozali na yango awa na poto donc ndeka bino momboyoki so bo moni penza réalisation échangée. Ils allaient grâce il y a 10 Koko Bokungu. 10 Koko Bokungu azali les dénominateurs communs à Bassi Tunyo surtout. Parce que Nanyango a travaillé na 10 Koko et puis Nanyango a travaillé na 10 Koko. Les dénominateurs communs à Bassi Tunyo azali 10 Koko Bokungu. Et puis professionnel il faut zala ozala donc naba rendez-vous. Ozala ponctuel na ba rendez-vous. Ozala toujours à l'heure parce que ba misusu à travers mingi na biso ba congolais à travers na mundele ba 15h à 18h contre Baby. Donc Di Koko c'est un vrai professionnel et ça tout j'étais ba flirté bobi que biso vérité polele toloba makambo otoloba. Donc vraiment merci na batunyo surtout batala RD Congo Info. Donc, bon, restez fidèle à RD Congo Info car tout le monde est d'accord, même si cela déplaise à une certaine catégorie de personnes dont je préfère taire les noms. Mais bah, moi, Bazali d'accord. Donc, merci. Tout le monde d'accord avant de clôturer le bar toujours Picho Pacho de Norway maintenant bangoyeyo Picho Pacho la Norvège Picho Pacho babi mikolo nde osola moi kilo quoi Picho Pacho bomoni confirmation yango Picho Pacho soda di konk à Simba Scandinavie vraiment matu idole na kati ya Suède na peso bambote pas Dani de Mukrano Eric Photo nous na Bruno, DJ Balele, Casquito, le président de tous les jeunes de Scandinavie, n'a pas simboté pas enfant mystérieux, KBG, enfant mystérieux, les grands DJ, n'a pas simboté pas ya DJ, ko bengi sabiso na Danemark, Bafana,
Dodi DJ na Danemark ba mbote na yango wana ba mbote pa Maître Cobra moni masolone ezotambola Maître Cobra na peso ba mbote na pesi ba mbote na bandeko nyonso ya diaspora na kati ya France wana ezalaki vraiment unité tosali fini ba division inutile totonga mboka na maloba te me na misala na bolingo nde tomonani lisusu nzamba pambola bino place bozali abati la bino tokota na 2016 na bote motema malamu epambolaka nzambe azaka na récompense na motema malamu. Est-ce que Tikoko okoki kotalisa biso Tour Eiffel po yeba ke toza na Paris